senga nzambe bolimbisi senga Solange bolimbisi. Ça fait très mal que moutako causer passer à moninga. Et ça pour la Solange, c'est pour tout le monde. Bandeko s'il vous plaît. Les cambos en a preuve te côté témoigner. Je l'ai maudit. Naibisa inzambe. Les cambos à loba kiwana. Loba ngana yeba. On sonne yeba on te fasse ngana pardon. Parce que naibia. Tu vois? Et ça l'une à babilo kongabe. Je te dis la vérité. Tu es ma petite soeur. Tension salainga. Nikwal kamo na yebi na ngate. Mutoba be nga na yebi na ngayote. Aïe aïe aïe. Mais banda pas vérifier que zangate mna loba ngaite. Qui me demande pardon pour nos alliances ou kimia. Nana pédicure te nana kimia te. Les lokwana. Mais na yebisa ki nzamba okutana na il doit me demander pardon. Des gré ou même des va tomber langa. Faut senga pas. Na ibatena na remplacer moi sérieux. Quand on pota, tant on s'ala bon pota iso paye sa sous passe. Donc on a mis ça passe c'est que mercredi aux anaote. Azo bisa batu ba maître ba biboti ni kama tu biente. Faut batu ba mona ni sala bien suka. La tini pour te matiti awa. Azaki très simple c'est faire un autre maquillage d'ailleurs. Aoutia ni maquillage mais azaki simple donc pour ça la kiloter ça la pépé à servir azaki na besoin à servir bakamande connait les bien ba préparation de son ramener sur les bien Solange Mindondo Kolomingi azaki très forte. Merci na balandino sur misana kolanda via TV Monde. Moi via TV Monde des alaka on a pris ça la bino makamba bien et puis ça bino pas c'était vous allez jamais dessus et na pisi bambote dans appartement monde on se base dans la via TV Monde et puis na ba oba c'est dans la mois na 10 ans j'ai lu de la presse oba c'est la ni tinga la linga bino makasi voilà via TV Monde des alaka on a pris ça bino actualité m'aura bien et vous allez jamais dessus ceux qui n'a pas site monsieur c'est tard mais la via TV Monde des alaka on a présent pour na ko sepel ça bino tozo kapasi mingi na mpanza ba comédien bazolela makasi passer lisusu et bakami lisusu kala mingi te to tukolela mais to bandi sukolela maya misu pota mitema esila kite batumbuli su ba pota yango to bon monde déjà noir na njota mwana 10 ans c'est que passe to leli trop et puis tozolela pona ni kaka na ngamba ba comédien pona ni côté ana tena souhaité te na lobby comment na ni mon code 2 3 4 to kendaka ils ont vraiment pas mingi ils ont choqué mutema ya ba comédien nyonso et puis bazo lela voilà na eli mingi kolobela to eli mingi kolobela liwa ya mama Mindondo et puis nazana invité dans un spécial via Queen Mother. Elle c'est ma maman, je l'aime beaucoup. Na mekina nko benga ina émission na ngato mekama mukiko limbola likambongo sokizo kindendenge nini ya matanga mama Mindondo to solani na amekana ko éclairci biso mwa muke parce que ya zambiaka ya lelo te atongo obi mama Queen Mother boybié donc amekampe ko limbola biso matanga ngo izo kendendenge nini ba programme izo lekandenge nini ti to comme na étape nini parce que lelo déjà lundi et mercredi to déjà ke matanga izo bima donc lelo lundi amekana ko ibisa biso ba programme izo kendendenge nini parce que am susu yo za couranté ye amekampe ko expliquer biso ko pesa biso ba programme ndenge ko landela voilà na ina mopanzi ya mama Via. Bonjour mama Via. Bonjour mon a 10 ans. Voilà biso to ke cause ya liwa mama Mindondo eza ya mutu mo ya théâtre mutu asali bongo pour que mama Mindondo akufa donc ça veut dire akosila ki makambo mo boye o epesa ki mama Mindondo choc pasi o be metina liwa lelo tozanga mama Mindondo etant que queen na ndenge oyebeli mama Mindondo kokozala nani na monde ya théâtre. Merci beaucoup mon a 10 ans na parole nga ici fona loba na loba que nayebi yango te et mutu moko azala kati ya théâtre azala cause ya liwa ya Solange nayebi te na ndimite bon en fait ezanga te eza yote mais eza yi moko moyi soko ndimite Herman Pro si te peut aider mais quand on collecte la biso Queen image wana amira otala mama Mindondo ye moko ndenge alobaki yango oui ye moko alobaki yango kozaliwa ya boye landa extrait wana ndambo o Herman azolakisa biso yango voilà
tu vois, ça fait mal. Là vraiment, ça me fait mal. Moi, autant ça, là, on a. Je te dis, j'ai pleuré toute la journée. Et je l'ai maudit dans le bas comme on était. Je l'ai maudit. Naïbsa Inzambe. Likambo à loba kiwana. Loba ngana yeba. On s'en a yeba. On te fasse un pardon. Parce que naïbia. Tu vois? Et ça, l'une à Babylone qu'on a. Je te dis la vérité. Tu es ma petite soeur. Tant que ça là, likambo likambo na yebi na ngate. Mutoba be nga na yebi na ngayote. Aïe aïe aïe. Mais banda pas vérifier que zangate mna loba ngaite qui me demande pardon pour nos alliances ou kimia na pédicure te na kimia te les lokwana mais na ibisa kinzamba okutana na il doit me demander pardon degré ou même des va tomber langa faut senga pas parce que bana bani musala na ngai maman quand même limbi na limbisi mais tant que yo vérifier comprendre que formation ça y bongoté il faut demander pardon à muto fois ça que au minimisaki. C'est la moindre des choses, ma petite soeur. C'est la moindre des choses. Et il va me demander pardon. Avant ma mort, je vous dis dans l'émission, mon côté, elle doit me demander pardon. Voilà, il m'a commandé Holandiango passe na mutema. Depuis que tu as la défense côté ana mais toi na chouette, il m'a koloba kiango. Voilà, maman via, na ina yeba. Beaucoup misi matanga mama mindongo. S'il faut na bandana mukoloba par rapport à la réaction il y a Solange. Ils ont vraiment mawa pas si peu mawa parce que moto onzamba keli s'occupe na yo eza esengo obanda ko c'est la rabatu makambo po e banda ko causer ba tort ya batu. Moto soit pas si tension ndenge ya Solange to expliquer ngawa ayo to expliquer biso ke e bandeli passe ya liboso ayo ka kezaki po yo ko sela ke makambo siko na minute ya Solange aza isote et minute ya Solange akufi conscience na yo et le beloni parce que na yo ka lobi ke non azo zela yo avant kufa otsenge bolimbisi. Et à quel plus loin lobby même na tombe na ye okene ko senge bolimbisi. Et ce que ça qui ngai vraiment na minute yo ce que ça qui ngai moto oyo na sala ki likambo oyo senga Solange pardon. Mi senga yo moko pe bolimbisi et puis senga nzambe oyakela yo na mutu wana oya tiki mokili oyo atiki passe na famille na atiki passe na famille artistique atiki li douce tout munene o mutu boko ta ko couvrir trop wana ce qui ngai ne sikana ce qui réellement parce que la limite ka ko ça bon je ne sais pas en ka mutu mais je ne pense pas ce que o leza qui na conscience na yo o yebi ko leza ki mutu moko komo na Solange ngolo mingi soko zoki ta ya ko solola na eboete ya ko bongisa na eboete senga nzambe bolimbisi senga Solange bolimbisi ça fait très mal que muta ko causer passe ya moninga et ça kapona ya Solange c'est pour tout le monde bandeko s'il vous plaît likambo za na preuve te ko témoigner te likambo na conscience na yo zo yeba ke na okosela muto likambo tout ça la ngote za bien te za na bato mosusu akokane choc te eza bato mosusu akoka muta lobela e likambo boko oya yebi te muta kosele likambo te eza bato mosusu akoka ke loko wana te par rapport ya démarche ya vie na ye par rapport à ndenge ye moko alinga komitambwisa tala lidusu munene otiki na théâtre tala trop munene otiki bato na théâtre nana okokosunga nana okokozala na bato neti Solange ndenge asalaka so benye Solange azongisi omba moko attention hein? Je suis ta grande sœur. Toi tu m'avais regardé à la télé, toi tu m'as regardé à la télé. Nani a combler trop oyo Solange ngolo mingi ya tiki na ebite to tika nanu kokosela bato makambo ezala mutu wana ezala nani to luka ko témoigner la ke la mama be mutu atatu la ka lokuta na munoko na ye et là on a encore koloba pour la réaction à Solange ya wana ce qui mutu wana miyebi kaza envie azali na bomoi tango ngo yango parce qu'avant to kufa mutu moko na moko ko futa
akofuta. Merci maman Via, mes condoléances parce que ce que les liens au PSAP, il y a biso ba fan passe parce que au leli si bango déjà. Tous à Kamakasi, tout kunda maman Solange. Voilà, maman Via, dena yeba susu. Ba comédien, tout commission au comex na biso. Matanga maman Mindo tout commission au comex na biso. Ba uniforme ebimi ebele. Tozo baté to lata nini. Totika nini tozwa nini etant que yombiaka ya théâtre ya leloté uniforme nini okukolata ba uniforme nyonso bimiana bonga na yoki ke ba uniforme za misatu mibale eza moko to ekolata ma mokoloko ekobima eza noir, je ne sais pas ce que na fleur on dirait fleur na on dirait eza jaune ou rouge na bosani et mokolo enterrement eza la dame moko na moni wana et puis bana lemba pe basali uniforme pona kolela ya Solange parce que ya Solange aza mona lemba ya Solange aza parmi ba monument au banda théâtre na lemba ba moni ke non ba kolekise bongo te ba yebi valeur na ye nde ba yeko sala que basala uniforme moko songolo pona kolela ya Solange mais désolé ngai na olata na ngai uniforme te ngai nazoka décision olata uniforme te ce qui na bosani te banda ta on to kofelaka on dirait maserika on dirait maserika na lobaka to kofeli na bosani batu musu bazaki liboso bambonge tolata uniforme ba vie dudu tolata uniforme visa tolata uniforme batu bele balika tolata ba uniforme tant que tolata uniforme na bosani soki ezaka ya na ebisuste. Je n'ai pas une bonne mémoire, je suis désolé. Alors, je me suis décidé na lata uniforme à matangate. C'est là m'engage moi. Na lata uniforme à matangate. S'il faut na lata uniforme, il y a muto théâtre na lata uniforme à libala. Il y a fête, il y a collation, il y a anniversaire, il y a ni na olata. Mais uniforme à matanga na lobaki stop na olata isuste. Tokoki ko sala ka confusion te na fête na mawa. Déjà to si to longola système ya pile to la tela rabatu pile. To mona biso ko sala to koma na facilité, c'est-à-dire ceux qui ozoke ni matanga ozuka noir na yo otie na nzoto oke ko lela muninga. Mais esika to lobake na tonga boye na sala boye pona ngai na mona penza tina nangote. Donc il faut to liwa Isaïa meto ibisa nzambe muto na muta kufa na voie normale akufa selo mikolo nzamba ponela ye mais muto akufa te po mutu nde mutu a raccourcir liwa na ye po mutu nde mutu abakelaki mutu maladi salaki mutu boye abomaki mutu mutu na muta sa la conscience na ye kufa na tango nzambe alobi ke muto fo akufa. Voilà na loba inga na olata uniforme te mais onga na yebi eza tozaka na 3 uniformes donc na NTPC 2 uniformes et puis na bana lemba uniforme moko bana lemba mukolo ba bimisa ba olata polo na babilonga ya Solange parce que na groupe na ngapi na za bana lemba et puis mukolo kokunda ni ba ekolata uniforme. Voilà siko queen explication na mwandambo base oyo oboya ke kolata la uniforme ba pesa ko pasi nini zalaki nini po ozwa décision que non lata sur uniforme ya batamatanga ti libembe ba uniforme kuma oleka na ndako soko tali lamba boye na se rappeler déjà na acteur moko akufa pona lamba oyo so na tali lamba na se rappeler déjà mutu moko bo akufa ki pona nga même na famille nga basi ba eba do sobo tie uniforme matanga na lata asute donc na préférera ko lata yango te mais koyoka pasi ya moto na zalaki na ye na motema oza sûr que so na lati uniforme na za na douleur a moto wana moto mosusu peta mosu moto anga fa kufa to bando lobana na biso te afa kufa to bando lobana te ta moto peta bando yokana na biso te mais na miso bato na osala assemblée na olela na miso bato na osala assemblée la lati uniforme nga po na ngai douleur ya moto ezaka na motema
nalela na motema nanga ko perdre mutuya neti lelo na olela na motema nanga ko perdre ya Solange ngolo mingi ya Solange na oyeba akumela biso ba film ebele na ba producteur ba Armelo ba Titikalo Marcelo nakutane na ba producteur mibale wana esalaki na jouer na mwasi wana la scène souffre abando ça la scénario n'est bien juste et puis ce qui vraiment bat ba comme lelo ba ozo exemple moi si wana na éviter cela je suis à dire scénario à ouverte acteur aux en scène il suffit ah il ok non tableau ils aboyé c'est Solange non on a préféré ça la beauté n'a proposé et ça la boyer à ta lieu. Félicitations ma petite sœur. Na Monique Moutou et ce ça là. Donc à ça qui n'écoute mais pas mettre en scène nous tant à ce épisode que non pour naïe le quoi c'est à préparer qu'il faut ça la cap boy. Proposition na yo a oser la ngoté, on a besoin na ngoté. Mais ce n'était pas Solange. Et à son âme. Merci beaucoup. Je peux savoir si vous qui raison il y a quoi ni dans le lobby. En plus pesant moteur que c'est là qui maman Solange Makambo on la ta uniforme. On l'a tapé parmi ceux que c'est là et puis longo. Mais la moté mana ebaki parce qu'elle était intelligente que atanga gata kombo na été. C'est que moto wana bati bati ko na dete bati ko na nyongo ceux qui pensent à moto nzamba sala senga ceux qui étaient utasi akofi na ça ne sert à rien ceux qui honorer maloba na okena tom no senga bolimsi ceux qui pesaient importante senga tanzambe wana bolimbisi et bandiko tout kotikala la mikumba batuko nzambe. Voilà. Merci mingi na ndenge bozo ka tozo lela vraiment maman Mindondo tozo lela l'artiste bozo lela ils ont pris sa passe. Voilà maman via na Jesus na mutuna mususu pona nini bino bata théâtre bolia kaka ba mbongo ya ba wei ba go ba kufaka bolia kaka ba mbongo na ye bolia ba mbongo na bango pona nini ba mbongo na bango ndé nini comme exemple na ko pesa exemple neti ya Patrick Ngolo mingi atinda ki voice moko ba comédie bozo mbongo na sima grande sœur na ye ils ont comme la famille té le bozo liango boko misongo bona ne fête boké place bozo mbongo pona kombo ya mama Mindondo et comme na famille té yango leki na ya sala ki voice wana na yo ki voice wana ngai na kanzi so baso tala même ba image ya Solange na osala mingi té parce que nazai ki opérer ba opérer kinga je suis à la maison na Herman a filmé mbeto na ngana olala donc abanda ko bandal ba chambre zarana ba likolo na étage donc abana bima hôpital na lala kana salon na mata na chambre te babenga ki Solange akufi dona lelela ki ka awa na olelele ka awa et pas il passe à pota nazo kende kaka na okokate mon comme sous na saki mwa makasi awa tamba benga réunion te liboso na fa babenga réunion wana yoki de Solange ase akufi na bina kende na nti elika pe na vie TV Monde na banene ebemba ya mama top a perdaki mona ndeko na ye sina ndenge na ko kende kuna et puis na mukola réunion awa donc tellement opération na nga ba comédie belé na linga vraiment ye banate na linga eleka nanu bongo et tout ça va na pota siko ça va ngolo nzambe ça va siko ba comédie belé ba yebaki tende ba ko benga ozo mona tena mambo ya Solange boye réunion ya kaka na ici na outil prière za ki dimanche passé premier dimanche na kende ki église manda kende na réunion kuna na yoki ndenge balobaki mais kokota penza na kati na yoka ke balobeli d'abord na réunion na balobeli mambo mbongo te et puis na yoki ka voice à Patrick na ebité lelo na réunion lelo lundi de normalement il faut ba limbola bandeko ba okende parce que nga na bonga ma déjà na ke réunion mais non ka pota passer donc ko kende réunion te non ko rater non ko kende réunion te mais bandeko oyo bazo kende réunion ceux qui bozana likambo poser question na yo loba mais ceux qui ya solo ke balia ki mbongo ça va faire mal parce que famille bana besoin ba kunda ndeko biso to loba ke biso mo ba comédie to kunda ndeko donc na ko kota pena likambo bien te et puis na ndimi te ke batu ba koko lia mbongo wana parce que na yoka ki ona na ebembe
bon fait na bibembe nyonso makambo na ebimaka bacomédie balie mbongo NTPC lie mbongo clarité na on penzanga pe na yebaka te parce que na saka comité na kati te pona yebeza pasi mais na oloba ke ce qui réellement mbongo moko ezomonana ke outi epande komo babengaki yo bapesi yo mbongo pour que no pesa s'il vous plaît tokomisa moko matanga baliaka ngo te ezaka penza bien te mais na yebi na za vraiment na confirmation te na mambwana. Voilà, merci pour la réponse na yo Queen. Bozolanda biso bozomona passe les opesa mam. Obeza biso faute. Voilà ça un peu ça. Et Queen na yo ki susu ke non? Maman Olive. De quitter mais maman Olive ayaki na famille à maman Mindondo et apesa ki des enveloppes. Enveloppe moko ya famille à maman Mindondo et puis enveloppe moko pour na sucré ya ba comédien. Et ba comédien ba sali désordre moko zo idité. Dans mon boulot et bimi bana lemba balobi il faut bango bazwa mbongo parce que bango bazo organiser matanga ya mama Mindondo et président Massoum de Blindé abangi glimasu wana na habité so benga ba sele ni ba sele pe lote abangi glimasu wana et à $40,000 na kati enveloppe ou ba pesa ki pona sucre ya ba comédien et pas maman Olive a su a pesi bana lemba pona ni nkana ebité namona ba photo maman Olive na loba merci maman merci nengo bossa na ba comédien te merci nengo soutenir biso natanga pasi natanga bisengo bravo mais ce qui déjà montazo à la toucher qui a que no kopesa mbongo pour soutenir babseka ndeko na bino na ebité pourquoi beaucoup olia mbongo est-ce que ça mbongo ko kabola pour poser masuma zo $1,000 à pesa bana lemba. Je ne pense pas ngana ko kamwa ce que ça maki bongo na ko kamwa parce que ce qui réellement maman lui va pesa qui na mbongo et pas Patrick a so réclamer na famille ce que Patrick a so réclamer nini ce qui de balobi que non président Massoum a zoki $1,000 à katela ki bana lemba na raison nini a katela bango $1,000 ce qui est sucré ya ba comédien c'est quoi sucré ba comédien on a ce qu'on a comprendre te eza sucré ba comédien bazwaka ba obando yena matanga ba melaka ba sucré to ba sala ndenge ni c'est ça les problèmes on peut plus te imposer de ba yona yaki pana yo et tant qu'il bien kala et puis aux ana au participer à na ba réunion ana mango za membre te naza membre na NTPC mais naza kati ya comité te c'est quoi malheureusement les cambarois écoutent en un moment passé vraiment ceux qui peuvent battre baolia mbongo ya Solange ya Solange za na kata comité te na limité faut bazala gentil na limité que bakolia mbongo wana faut bazala gentil Solange za na kata comité faut bazala souci mais Solange il est bien pour nana pour ça na yeba Solange za na kata comité bongo ndeni ba bana kolia sumbongo na ye ce qui réellement balia on sait que na oyeba souté to so kende wapi to so sala nini je ne pense pas parce que il y a Solange azala qui na kati ya comité il y a NTPC ataki chargé il y a protocole on dirait le moins bongo je ne pense pas que bakolia mbongo na ye na limité na ebité voilà Queen ina yeba na pona ngamoko privé maman Mindondo aza comédien ya bana lemba to aza comédien ya mokili mobimba parce que bana lemba de que bazote na likambo c'est comme si bana ngerengi kasavu bu matete bayati oui et tant que yo maman okope sa conseil niveau na bana lemba parce que o bazo sala bana lemba ezo lekela ba comédien mutu deti ngai na lemba ba comédien mayele bazali président Bodoza na lemba président Mondero azana lemba de moi aussi banto azana lemba azape présidente na groupe et puis bato base belé ya mayele gesho azana lemba el ko bazana lemba bato nyusu ba comédien merkasa kas bana lemba na ondimate ke bako raisonner bongo ke ebembe ezala kaka ya bango e bana lemba bayate e bana bandel bayate bana matete bayate non Solange aza mutu nyonso Mindondo aza Solange azaki mwana lemba je crois né grandi na lemba je crois mais alongwa ki mwana lemba c'est-à-dire tozongi lisusu na même kana bana njili ere président Mundori akufaki bana njili bazaki na posa to lile Mundori na njili
mais quand même biso to loba que non ndori azala ki soso mwana njilité et ça même maloba na koloba que non mindondo aza kaka mwana lemba te aza soso na niveau osala ka mwana lemba te abota mana lemba aza artiste peut-être abandi art na lemba mais akomaki ya Congo mobimba ya mokili mobimba donc il faut batiaye et c'est que merci na gouvernement je crois que ezaka a maintenu que tokobimisa accord mercredi pour na totiaye kana stade de Martyr place de là qui sert Marie Misamo. Je crois ezaka a maintenu parce que bat bazuke de réunion lelo na regretter ndeni na kete nzoto boy côté salinga passe donc moi forcé ezate pour na zala moi makasi mercredi tamba obimisa moi forcé ezate donc na kondi mateke na niveau ya bato bongo baloba ke non bato ba yate ba ete d'abord ebembe na moto boloba na rata koya ata moto oyo ya Solange lobeli ke non azaki na problème na ye mutakosela ye makambo oza seka olata uniforme te aolata ti akoya kutu koleta mso muna moto oyo asali moto babia kolela koleka bato nyonso po alakisa bato ke non la lingaki moto or na motema ata mso alingaki te eza na bato beta mso pe bazaki na bango na collaboration malamu te na Solange mais tanga kufi ba osala semblant donc le baké bolingwa moto ezaka na kati ya motema ezaka libanda te alors bango eza impossible ngai onga na yebi parce que na solora bien na bato na lemba oyo nga na yebi eza que organisation moko songo le salemi na lemba nde baoteka elamba ya Solange batie podium na lemba bato ba artiste bazo prester na lemba oyo nga na yebi za wana c'est à dire organisation na beti maboko na ba comédie ya lemba vraiment bravo bozo lakisa biso bozo pesa biso exemple moko songolo bo lakisa biso comment pleurer moto bino bolinga mingi eloko biso to luka to senga eza na musala na biso yango wana organisation moko songolo ko tele matango likambo ekwe ko cotiser pona ndeko ko sotango kaka akufite prière na biso eza rappel lelo to ki ndeko moko abeli to yokaki tango ngatango nani abeli toyoki ke non ANTPC bas bengi biso bo pesa ba cotisation voilà biloko biso to luka bozo cotiser pona boye mais to cotiser ka te pour muto akufi balengela ka muto tanga sana bo moy et no tanga kufi eza pona ni poto so ba cotisation na biso to liango mbonga moyo yo liango na ebite mais pona nga conseil ezaki baliaka mbonga moyo te bimisa ngona matanga po ekunda ye elela ye baba yambela batu bakoya basala boye po kokufela eza pasi eza likambo biso to ozala ta muso na Martyr wala to kaboni to kei mais famille na ye batu babanda okende kuna chaque jour mokolo nyonso nzamba sala batu babanda okende kuna bakoya batu wana ndenge nini bakozala ndenge nini na batu wana n'est-ce pas que ba cotisation obso to pesa ndeko ko songa bango na sima nango bayi bako yamba bayi bako sala bo bayi bako zongisa boy voilà désolé la kasi kolela passe na mutema et kunena yeba président modero aza membre et puis na kata comité ya ANTPC non oui ya modé aza membre na kata ANTPC et puis aza na kata comité aza si je me trompe pas aza caissier ou aza na yebite na bosani oyi aza simba mbongo ya matanga simba mbongo oui mais siko pona ni azo mona na tena ba réunion ya mama Mindondo parce que ya président Mindondo ba no zala wana tout le temps chaque jour presque chaque jour mais mama Mindondo amona na te ilolo rotenyo sona kapona bazo wela mbongo tondeni. Bon, on a évité parce que réunion au pinga na kende na mona qui était et moi de réunion pe Nathalie na YouTube na moni était raison penza na évité cause ananda cause pas si je suis au moins informé je ne suis pas informé je ne sais quoi dire quoi répondre na évité na za vraiment tout moko na évité mais na ébi que na lemba bazo sala organisation tant mususu asa trop occupé na organisation ya lemba ya ozo sala ki akende te na ebite mais na ebiki asa na kati ya NTPC mais toi qui est président de roi Longwe alongwa NTPC alongwe parce que ndenge toyoki et ba bureau nyonso bazo kende ba obenga ete bazo informer ete azo informer atana nini moko te yangwa siliki alongwe na NTPC.
naïbide on a répondre. Je ne pense pas qu'il y a modèle ko longa NTPC. Il y a modèle so longa NTPC neti ba biso oyo. Mbala mona yo kisoni. Parce que tout ça na ba image awa onga la salle la propagande, ba tu ba voter en tant que président NTPC. Ce qui le longo, je ne sais pas et puis il faut la vraiment na ba raison moko solide. C'est que ngana opepo na ngana ko pesa bato qui raison. Ma voice ne soit pas tinda qui pour Mbongo. Il a déjà preuve que non, président Modero a l'ongwe pour Mbongo parce que Bareni ne soit pas qui ne va bien ne soit pas qui ne va pas Mbongo, mais vous bien un président Modero té et tant que yo mutunaï. Eh Mbongo matanga Solange Kabola batute bandeko to kabwana teko. To kabwana teko pour Mbongo matanga. To kabwana teko na ndimité ya Modero ko salaire wana na ndimité. Asa vie na ngana ubenga e. Nandimité ya moda ko longwa nga ezole kilanga kuma ya moda ko longwa alongwa na pona ni pona raison nini olongola e nini olongola e nandimité toka bwana te bandeko nandimité. Voilà, merci Queen et bon na ko conseiller yo mona 10 ans ce qui moyen za loluka ya modé otuna e. Vous posez ma question parce que il est mieux placé pour répondre. Voilà, merci beaucoup Toluka président Modero tout cela nae mwandambo amekampe kolimbo la biso ce qui devrait alongwe tondenge ni nous se retirer na makambo wana to lingo tele mutute to maka un peu ko solo la nae voilà comment on a la salité voilà on linga mote parce que voilà on a la jamais salut et puis un kuni to qui se ah mon dieu ne ce qui ne excuse moi tout ça matanga mais bominga to qui na matanga maman Mindondo kabelo kotate maquillage te et lora litoi ya mukie ya munene ana te uniforme et ça permis et ça la mukuse te ce qu'on a vu sur les gâteaux tu as make-up ma castango qui matanga zo frapper pona nini te pona nga matanga nyonso leka basala bongo te pona nini kaka mama Mindondo bapesa baba ordre makasi bongo ekita pona nini bon ben exact tout cas pona maquillage te maintenant mosu batali grandeur à Mindondo c'est vrai to lexa batebele ya minene ba papa sans souci batebele belé baleka papa doudou batu baleka ebele mais comme ça balingi tozo style Mindondo Solange. Il y a Solange ce qui moto akufi. Il y a Solange ce moto akufi alubi ya osala protocole. Aya kana li papa ni assez. Aotala kuteke batu ba ya ebele. Aotala kuteke batu wana ba osala soki ndenge nini yekana na nini na li papa ni assez nazo ba kutu susu na ebembe ya lisala. Ya Solange comme ça qui li putati a po des hôtels kaki. Des hôtels qui batu boti de kabata. Ya Solange na batena na remplacer moi sérieux. Quand la pota tant ça la bongo pota iso pesa sous passe donc on me pesa passe c'est que mercredi to zana hotel azobi sa batu ba maître ba biboti ni ka batu biente faut batu ba mona lisala bien suka la tini pote matiti awa azaki très simple c'est vrai on a maquillage d'ailleurs aoutiani maquillage mais azaki simple donc pour ça la kiloté ça la pépélé à servir azaki na besoin à servir makamande connait les bien ba préparation ne sont ramener sur les bien Solange Mindondo kolomingi azaki très forte moi c'est ma casse mon esuna ibemba ya nani ya président Mondouere asali protocole asimbi protocole na ye azobisa bango biso tokendeki lokola ezaki fallait lobi na ngonde siko bakendo bakesala ngo opération na ndoko déjà passe na ko ke morgue te na kendeka malamo na lemba place pandole là
na kutie wana azokipe biso tozalaki na de moi tozalaki na suzi tozokende bana bayamba biso bazokende présenter biso soki batia biso soki place ni yoka attention hein est-ce que vous otala bango bien non place à président eza kotoyo bon botikanga bongo na yamba baleki nanga Jésus à Solange. Et c'est exemple mnene biso photozoa. Exemple mnene atike biso devoir. Photozoa ko mikitisa photozoa ko ibandeni ko solo na bande ko ndeni na ko se comporter vis-à-vis à famille ya libota ya batu nyonso. Balobi to sana maquillage te et ça peut m'abete. Et ça peut m'abete tout le la ya Solange. Sans maquillage mais na romona te que ce qui mutalati ache maquillage na demite ba obengana na na mona place ba bengana mutute c'est une façon ya koloba parce que ba comédien peut exagérer artiste ce qui au bêtise tété boyoka soni net na matanga visa to loba ke mtonio so za na sexy te mais quand même na mo quelques amis avec na ba sexe donc c'est une façon ya ko frapper ko loba ke non bolela parce que muto akufi azana bino na nzoto muto akufi aza muto libanda te ona ke matanga muto quartier na biso muto aveni na biso akufi mais wana akufi aza na kiyo na kati ya ndaku c'est une façon ko loba ke zala na tenue ya matanga ole la ndeko na yo tene matanga ngelo bakate ke non il faut kaka ocha nini uniforme na biso bato to lata na biso uniforme tena lati noir na na leli ya na ngai so nzamba opianga makasi mkulwana na leli ya na ngai na prendre dernier hommage na siminzela na zongi ndako parce que ngana ko la libanda te na ko kate ti basoke ndolala ko na okapasi mwana la libanda ezate mwana na chanzo tango libande zana mpe mikolo ozomona donc simplicité ezana ngope mabete ezana ngoma bete moi kitambala ka okocha moi kitambala na obe soki bato bakanga pe soki na bango maboko neti babiso soki eza ya kokata na te eza problème te okangi mo soki na yo okangi ka moi kitambala na oboye esani to mona mari misa masala ba clip na ba kitambala bo akufaka e wana zaki na bomoiti. Et ça on peut m'embêter mais tout ça rappelle bon so leti pe libano ki toko soki tambalo tchena mutu est-ce que ça a problème non tout est vanité to kuta ngona mokili to kotika ngona mokili ya moto na lobaka ça ne sert à rien to mikumisa ngande danger ngande grave ngande boye moto azaki na ebembe ya nini ya mundori pas même un mois pas même ce qui 2 mois na loba parce que ça le ko là ba un mois et 3 semaines yo wana ladi ya kubengami lelo ebembe mindondo ngolo mingi lelo bengami ebembe bongo yo ko chalo lendo na nzoto yo nani mutasaki na bisane belle artiste danseuse scénariste actrice aso jouer ma rôle l'union soit incarner toutes sortes de paroles yo ebisa mindondo que yo za artiste atangelo musala oya sala na monde art abiso qui était Solange Mindondo ngolo mingi Tokita batune bazo kufa boy nazo mituna est-ce que zo interpeller conscience tabis ma question moko to ça pour se poser c'est vrai to kufa mais bat ba comment kufa trop bat bazo ba peut-être pour lui ezo salaka ne ba lo ba ko isaka pona ba comédien pona ba nini mona 10 ans nzamba sunga yo tongo moko bolamuki OK ina liboso ya morgue moko songolo otelemi otala bibembe ndenge zo bima bibembe zo bima wana siko ya morgue moko kaka otelemi kende na morgue ça dit na moment on a eu ozana na morgue wana morgue mususu bibembe zo bima na Kinshasa to na combien de morgue mais bato wana bazo tanga mate po bazana bango ba comédien te ou bien ba yeba na bango te basa ba célébrité côté les maliboso à télévision tala ba communiquer écologique ezoleka na ba chaîne et c'est chaque jour que ezoleka mais ça peut na ba famille mususu ma koki ezate oya ko lekila na chaîne pratique à communiquer écologique na e mais bato baso ko fa des jours au jour mais quelque part entre biso na bisika autozomi conscience na biso ezala interpeller zo biso nini tomilengele malamu nzambe toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te tomilengele mutu na mutami bongisa na tango na ye
Tant na yo soki koki bako avertir yo te bako yebisa yo te ko mema yo lokola mopepe okei neti ya Solange to kisanga malade malonga te to lalika popo akei ayo nanga to ebesika te to ebitango te tango yango yo bongisa relation na ona nzambe bongisa relation na ona nzambe yango c'est important na moto. Merci beaucoup. Balandi nyonso mbisana kolanda via TV Monde bozo kande tozo kende passe na mtema tozo lela bakomandi bazo lela bazo tika kolela te tona chouette to lela kaka parce que école ne biso elo ka yana yo mama na yo liki na yo akufi na ndako na yo osani olela bien sûr ba kuna ya kokende mais otikala ko bosa na jamais pauvre mindondo jamais otikala ko bosa na été. Voilà Queen. Moi passe sur mon ndambo toyoki ba cameraman soki ozana makarote oko filmer matanga ya mama mindondo te. Donc il faut ozana makarona yo. Soki ozana ngo ndo koti kosomba do fo osomba suko pona ngana na yeba tango osomba makarona bato basali mo cliquer na ba oteka ba makaro. Et moi on attend bozomba c'est la nini que na famille ba kolia tondeni. Ah mais ce qui peut ba procéder bon là place on ande ba gafé ba bungi parce que ya Solange Azaki moto Azaki connu de tout le monde. Batu ba yebiye batu batu nyonso bazana posa balela ya Solange batika batu ba yebele ba filmer événement ba tout ce grand dernier hommage comment bokoteka ba koteka macarona po ba que ne peut sambongo pa na po ceux qui ezai que non toteka makaro ya okende kotala Solange na hôpital po mbongo wana tokende kosunga ye na hôpital po abika akufa te. C'est quoi akufi? C'est quoi akufi bokoteka macaron bo je ne sais pas n'a ça vraiment informé te mais wana penza ndepe na ba fouté. Désolé ça insensé moto nyonso na moto oyo azana kabeya kamwanga na moto azana Angola na moto azana mboka ya suka kuna na sombele suka bisanga ba mboka kuna ezaka na ba suka azana besoin atala acteur na eto actrice na ye préféré bakunda ki ndenge nini elekela ki ndenge nini makamuni elekana obsèque na ye batu bazana besoin bazana informer. Ce qu'on a niveau le bac noto teka ce qui est allé que ba opesa macaron gratuitement là c'est autre chose mais ba teka ba teka par rapport à nini c'est ça boso bomoni que non bo teka po bosali si macaron bosala macaron te botika batu ba ya balela ya Solange voilà et c'est inutile bo teka macaron d'abord raison ezani no teka sabino macaron ngana oyeba te raison ezani na limite que raison moko ko rozala wana au côté ça macaro donc batika batu nyonso ba ya na batu ba filmer na ba téléphone parce que ko le ba caméra et kotate bongo ba image téléphone ngaso na zu téléphone ngabo na vandi na bande ko filmer bo pon na ko tsango mbala moko na chaîne moko songolo na ko filmer on pe mbala moko pon na tsango soki pe na CD na ko filmer pe bo mbala moko pon na tsango soki wapi inutile wale za iloko moko eza kutata na rapporter mbongo wana kokende wa botika biloko wana tout est vanité toi iloko te mabele l'équipe na valeur batiaka ka ordre ezala moto soko lingo filmer na yo mais tout mona ki on est bembe ya nani et papa sans souci tant le là qui on a stade ba ebisi ba cameraman nyonso presse nyonso allez ba caméra na bino botele mila awa ba se place à presse ba che bino awa ba zala wana zala karande na motif na yo e ko bana robenda image bien e banda ko zoomer image Jésus de près de loin et tout et non que non ba epekisa ba nini ba caméra ekotate d'abord pour na raison nini moto oyo akufi na mona ki na bembe ya nani ya nani ya président Mondoueri bravo sai bravo a chaki na moni zaki organisation ya sai na président Sobe ba chaki caméra wana bazo micro bache bazo clap bache eza musala biloko oyo esala ke bato bayi ba mindondo ezaki caméra ezaki micro oyo bando sala po mongo na eyokana ezaki clap po bande ko clapper po avant a kota na scène na ndenge ya ndobe en la scène s'ouvre. Siko na ndenge nini bino bolo baka non presse kota teto il faut bote que la bato ba macaron na bato ba kosoma ba macaron on a évité vraiment c'est désolant na évité ceux qui pensa eza bongo et ça la passe mingi et ça passe mingi voilà toujours que na biso déjà na ko chité et siko Queen et donc pesi su pasi kolika
toyoki papa Ntsakala, papa Koba na Marion Sombo. Bakinaki pas honorable moko bakinoza mbongo. Mbongo vraiment baliango. Et comme même pas la famille à maman Mindondo. Toyobi que non. Ba président na Misatou baza ba membre na voilà, baza na kati et puis na kati ya nini ya comité. Siko a NTPC ekosala bango nini, ekopesa bango punition, ekolongola bango, tout kosala bango ndenge nini. Eta ke poza na kati ya makambo bango. En tout cas, ya on otolo bake ko beleza mabe. Na zo bima lokwa mupaya. Sous informé toujours. Na yoka ki yango. Na oyoka yango ne bato bazo parce que ba on a ba groupe nyonso na mona ina photo ndenge honorable wana opesa ba mbongo. Mais pour nangai c'est à vérifier est-ce que comité et mon mbongo wana te Patrick alobi bazu yango te d'après Patrick réunion ya lelo eza précisément pour na makambo wana vraiment na regretter ndé na oki passe fallait na que des réunions wana parce que nazaki na ba question fallait na poser ba yana nga wana nebi bango basa ba responsable ba kolia mbongo wana te ce qui est comme que balie ya solo en tout cas na nga na regretter mais bato réunion lelo na ibi keta muso ba image ko kota lobi na oyoka na otala ngona na YouTube na yoka na ba se justifier comment est-ce que mbongo ekoma ki na NTPC peut-être ta muso ezaki mbongo bazwi mbongo pour ne pas vendre score ba solo na na NTPC après ba ke ko pesa rapport na famille tant muso eza bongo tant muso eza bon parce que ça organisation mobimba attendons to zela to mona soki ba kende ko pesa parce que bato wana eloko ko lia nde ezanga bango te. Ata moi loso mafuta na biso chaque jour to mona ngo na ndimi teke bakoko zanga bakoko ndima balia mbongo wana en tout cas soki balia ngo personnellement na uzana ba regret makasi personnellement na uzana ba regret makasi bakolia mbongo ya Solange te honorable wana a contribuer pona bolela mwindondo malamu pona tala ye na TV et non a contribuer pona boton di sa ba poche na bino na ndimi teke ba grand frère wana bakoko sala ngo. Donc nous avons une confirmation T parce que René Lelo aux annontés ce que aux assure bon année donc aux vraiment donc responsabilité bazanango nazota la ba oyo bazanango nazota la niveau na ba passa ba vie na na bi bango bien na otala ndenge bazalaka ça dit pona lo ba oui balie mbongo ezama passe il faut na so ba preuve et ce qui réellement balie yango attendons to zela to mona oyo a NTPC ce qui réellement balie en faut ba sanction na NTPC baza ba konzi oyo il faut ba pesa exemple na bato ba olanda bango na sima na ndimite ya ona oui na yebiso ke na ondimate parce que na yebi bango lokwa na yebi bango lokwa na ondimate na zela lokwa na koki kokende réunion te par rapport ya santé nanga na zela na yoka bandeko o bakende ki réunion o bakokende réunion parce que toi na soki nini o bakokende réunion résultat to compte rendu ya réunion na yebi ke ba opesa ngango pour na rappel na kati ya NTPC na groupe moto na ya WhatsApp na omona ndenge réunion elekeli na ko comprendre que ba voix ki to ba voité ce qui peut basala ki yango NTPC faut couvrir ba baza ba chef mais NTPC faut sanctionner bango soki basalaki na bibie soki basalaki mais soki basalaki te to tika ko tambisa ba komba bato pamba voilà le na ko lo baka yango. Merci beaucoup et Kuni nalina ibata mo muke pona yona mama Mindondo iloko nini ezo salo pasi soko vandi raisonner iloko moko o mama Mindondo asala yo ube obosala bozala bino mibale oyo koko bosala nteza da keno pona zala boy pona salika mombo ezala ki grâce ya Queen non siko lelo Kuni akitenga ilo ni ezo salo pasa tout le temps zo ya o raisonner na d'abord na travailler ici comme on est à Solange te na répéter ici comme on a été nazo ki chance ya rejoindre na ye na ba producteur tant ba parce que ngala jouer na groupe salon te tant ba producteur ba banda ko salisa misala erwana tout travailler nanu na ba producteur c'est à dire ye azala ki metteur en scène o banda ko koma tellement bien critique na ezaki bien ba producteur bando préféré ko zo et surtout bien critique ça bien donc ça scénario n'est bien
ba producteur bando préféré aux oreilles deux producteurs on a na travailler na Solange pour na bango c'est-à-dire qui na Titi Kalou Marcelo et ça qui na Arme Lourd d'abord na Arme Lourd et puis quelques films na Titi Kalou mais plus ba film na nous travailler na Titi Kalou ça qui a été quelques films na Titi Kalou mais majorité ba film na ça na Arme Lourd je dis bien majorité ba film na ça na Arme Lourd production et ça là qui il y a Solange m'tando ça la scénario. Et tant qu'on ça le scénario, tant d'abord à expliquer, ah Jésus, t'as ton père d'acteur, ton père d'actrice mon nene, et ça quand tu t'es que pour te lire qui n'est place moko, na bandoko mon anenga bandoko marché tellement bien, le coup t'as nga oko sa bon côté, le coup t'as bon na linga angote. C'est-à-dire scénario ya mindondo, ce qui a expliqué bino film avant de ça la tournage, mon la casting. A expliqué bien très clair. Au coco posé la question nombre de fois au yolingi. Asa qui est très ouverte, très patiente, très tolérante. Mon thème à mon nene au sakanate. Donc comprendre parce qu'il y a une histoire. Pour jouer bien, il faut comprendre l'histoire. Biso to répéter na bango ici quand on bantu to répéter. À partir il y a casting, explication il y a film, ne place na comprendre que rôle nanga ton kolo histoire azalaki ko kene nango bopo ngana incarné yango. Oko poser ba question tant de fois à quoi répondre. Il suffit de comprendre le rôle na bien. Alors yango moni soki to yena tournage, soka moni moto moko azo simbate ezo simbata bime. J'avais tout expliqué et tu m'avais aussi posé des questions. Mais pourquoi on comprendre l'oroté? Pourquoi comprenez que l'oroté? Abandaki ko c'est-à-dire pour nangai ezaki mosala kaka ndesangisa nga na momo sona tant pe ba tournage ya manzonzinga esili natikala ko tourner na elisute mais à chaque fois que les kamizali na ndo kutana naye et tant bokutani na ye tant bozana on dirait botoko za na lobby on dirait botoko za na lobby donc pour nangai te perdre élément, te perdre mouvement. Bon, moi, moi, si on a organisation et protocole, arrêtez. Beaucoup de ça, Solange te bossa ndeni. Beaucoup de ça, Solange te bossa ndeni. Parce que biso bateau to kenda ko luka makam, to ba kanisa biso na nini. C'est ça le problème. On a le bac. Et si quand nous sommes tia pierre na yo, tia libanga na oponda kwa netonga ma bien. Mais ma quelque chose. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Nzamba lobi que non tant on a eu coquille stop tout ça na kati ya train moto na moto sera comme une destination ya okita tant on a ngai peso que coquille je vais descendre mais na osenga nzambe tant on a ngango e koka pona nzambe nda lobi mais pona moto te moi na ngai eza ya kotelema moi ya vie ya moi ya mami eza ya kotelema. Tant on a moniqué na bundi et que na sisi bitumananga moinange tamboli na kukufa na tango yeme mokili na ngai kolobaki na kufa na kufa pona moto te. J'ai dit non, j'ai ma foi et cette foi là qui me sauve. Voilà, merci mingi na balandi o wamisana kulanda via TV Monde bolandi biso bandedi tito komina suka kuni mwa eloko monga moke conseil nino koko pesa na bato bazo sala mabe na matanga ya mama Mindondo et puis bao bazo sala malamu et bao bazo bimisa désordre et bao bazo bongisa po makambo nyonso ekende bien etake via mbiaka ya makambo ngo okopesa bango conseil ni ya liboso na oloba mawana moto azo la désordre na matanga Mindondo parce qu'il y a muta perdre te à partir de bemba ya Solange tu comprends de vie de Mindondo à partir de bembe na ye parce que ebembe eza terrain ya Solange. Quand on parle de bembe tout le monde a Mindondo na organisation. C'est-à-dire à partir de bembe ya mukolo likambo tout le monde a vie de munene ya Solange ngolo mingi nazo sambela na oloba na bisa fatu mukwana nga bi mama bino batu bona protocole na ba pa ko ba pardon busunga biso eleka bientôt sentir vide te Solange avant de sara moto place ba préparaki
toya teke oye otelemi bande ko luka esika et non na yoka pété tant to sala autocritique to ba ke protocole gafaki o sala désordre de passer aux ba mutu ya muto bungi cité so yebi mutu ya muto bungi si o comprendre que ça na normal non sala désordre tena lelande Solange na bato oyo bazolinga balela na biso elongo boya to lele longo to rendre acteur to betele maboko asali mingi na ko mukwa na bodo na kota mo réunion muki ya bana lemba na ki bodo zo tangela nga ba bien fait baka musala ya Solange asali to betele moi ce maboko et to betele maboko to PC to rendre dernier hommage na public na biso ezota la biso to betele Solange maboko to telema to applaudir to le bravo artiste tu as beaucoup fait to lela ye to applaudir ye to beta maboko pour la Solange asali minene donc ba tout bakoya baya mais boya kana ba intention et puis to sambela pe nzambe asunga biso makambango eleka bien eleka bien yango ndeza motuya to za la desité na bandeko bakoya kolanda biso bandeko na biso ya théâtre na kanti bato nyonso batindi ba voice boyoki pardon boyoki sape biso sonité to za la pe matoi toyoka eza ba fantaisie te meza matoi eza na problème te to kundi ya Solange sili to kaboni mutu na mutu akeka na ndako na ye kimia na bandeko nyonso eza motuya. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tout là qui s'en. Gana fréquente moto oyo parce qu'elle réfléchit ça bien, parce qu'elle kanisa bien, parce qu'elle lobaka bien, parce qu'elle tambolaka bien, parce qu'elle memaka ngana bimema te poye pa ke na bikenda ke ndete. Yo fréquente nani? Gana fréquente Yesu. Nzamba songa biso mukolo wana matanga eleka bien makambo nyonso eleka bien donc souhait na ngai pe prière na ngai yango na kaka na zanango et puis na yoki ba lobi na biso ke non tango ngo eza mabe mingi pona ba comédien to sambela mingi mopepango eleka mutu mususu akufa lisusu te bandeko bazo la biso ba vision mingi ba ndoto mingi ya mabe makambo ebele Bible lobi. Tout ce qui est révélé et condamné, c'est là au nom de Jésus-Christ. Ce que zana monto moko boy akanisa ki ke likambo boy ko zala boy. Biso to stop, to biso nzambe na biso. Pardon. Tango eza mabe pona moto nyonso saka pona bato théâtre te. Pona bato nyonso tango eza mabe, Yesu azozonga bientôt moto na moto milengele. Nzambe to bi mukolo te to bi tango te. Milengele kaka na point na yozali to bosa na nzambe to lingo bima olingo zonga olingo lia olingo tambola olingo sala boye ko bosa na nzambe te meto sala pe bolamu ebele po bolamu na biso ko justifier biso na ba moment nyonso to sala bolamu ebele bandeko na ngai to sala bolamu ebele et c'est important pour na biso. Voilà, merci beaucoup de comme la suka émission na biso ko mabanga ezate. Mami bali mami satu pesa la ka bien. Kokate na bon kobwaka bato nyonso balinga vie à TV Monde papa Roger Butabuna motema mami les amis de vie à nyonso je vous aime libanga ya makasi eza boya to rendre ya Solange dernier hommage. Courage na famille ya Solange makasi nzamba pesa bino makasi a fortifier mitema na bino apesa bino makasi to kunda ndeko wana na kimia famille artistique courage na bandeko nyonso to boka makambo nyonso ko sala likambo to ya to rendre ndeko dernier hommage na ndeko oyo zokisaki ya Solange c'est le moment kendo yebisa Solange ou si akena ekutu yebisa nzambe peut-être likambo pe bolimbisi senga nzambe comme ça otika la libre na vie na yo. Voilà. Merci beaucoup. Je te suis émission na biso mutema pasi kaka. Malgré maman Mindondo alobaki muto apesi pasi memieti na diwa lobi kombo na été mais to senga kana mutu wana ata plein air bo ko senga pardon te ata na tombi na eta ba ke kunda e asenga e bolimbisi.
et ils ont vraiment bien été recoussela baninga makambo yo monongo bonani au lieu ba millions je l'en au quart de leur terre pas repesi muto na passe surtout so mutaki na likambo na mtema wa sur kenzamba limbisa o wa sekisa yo to tika o tozo sala et puis to lingana so to lingana ndinga solo nyonso o e komate. Voilà, merci mingi na ndenge bo bandaki na biso et puis na ndenge bo silisi na biso to sengi bino vraiment merci ebele ba o ba s'abonner na Via TV Monde te bo s'abonner ezaka wana bo s'abonner bo kozala jamais dessus et puis bo mona kama bien oyo bo zala toujours au courant. Voilà, donc c'est un peu ça. Mingi, merci vraiment les amis de Via et Via na banana ye El Luanda El Kim tous mes chefs na pesibino vraiment ba mbote belé et puis ba obalingaka mona 10 ans na obalingaka été. Voilà, bolela na biso elongo to sepela makasi. To sepela vraiment makasi. To bike vous allez jamais dessus. Atie trop mon ko makasi na katia protocole. Ben to pese paste parce que a sepelisa ba obalika. Waniti biso to sepelisa e to zalana na morgue to kede tina kunda to kundae vraiment merci na balandino so balandi Via TV Monde et puis émission na biso ndenge banditi na ndenge comme na suka vraiment Herman Pro merci na image na ndenge musalizo kende donc vraiment merci beaucoup.